mboka sangwa malamu boye lelo yo na baloli mpona sokoli motema nanga mpona yebi bokonzi ya Nzambe ekomi mboka pusana pembeni na yawe bato bafukamela ye pamba te kanda ya Nzambe si ekomi pene. Pour cette immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je vais te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui c'est tout mon trésor, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Lui c'est tout mon trésor, alléluia. Oh, oh, alléluia, 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 alléluia. Lui c'est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Oh, oh, alléluia, 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 alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Oh, oh, alléluia, 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 alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Ce jour au Seigneur yangoyo mokolo oyo eza pona nkolo awa beti libaku ya kotala Direct TV nzamba pamboli yo ndele ya tranche oyo lelo tokwesa bende l'été hydrogène à biso ya Jeba le fer quand il est encore froid et ça va continuer et tout ali na proverbe chapitre 19 na verset 27 tikino verset 28 pona yo thème na yeli onde yango wana message na yeli onde yango wana proverbe chapitre 19 verset 27 tikino verset 28 natangi yango na nkombo na Yesu Kristo kombo oyo ezali likolo ya bondoki likolo ya magie likolo ya occultisme likolo ya satanisme likolo ya songi likolo ya pauvreté likolo ya maladie likolo ya kufa likolo ya nyonso komona Yesu masende za dominer mwana na ngai soki otiki koyoka mateya omilongoli na nzela ya koyeba makambo témoin ya lokuta abebisaka makambo na tango ya kosamba bato ya mobulu basepelaka na makambo ya mabe tala message nzambe atindeli yo na nzela na ngai omoni yo na ngai tozali bana ya nzambe awa nzambe mo mutu azote ya biso parce que nzambe ko peso jamais makambo mabe po asimbisa yo touche na sena moyi kati mokili abike zabulo shetani azaba koto na mokili pona ko niokola peuple de Dieu
on nzambe pona alakisa ke aza ko protéger yo akokotela yo akobundela yo akolongisa yo mais azopesa yo mateya na ye abi komekate kotika koyoka mateya moneti awa donc omoni ngai olingi ozape adi amburier mo boya amburier bato ni na ngwa elipso asi ba pasteur na lokuto ba pasteur ba miyibi o ba screw olingi ozape nzoka nde message ozo zape wana ezaki message destiné pa na yo nkola tindeli ngai ozape orate lipambo po mambo ela yo na 10h oyebite na 13h oyebite na 20h oyebite yango na temana no wana oyo kanini nzambe alobi na ngai naloba na yo abina naloba na boye mateya nyonso papa na yo apesaka yo mateya nyonso okana ndako na nzambe mateya nyonso okana nzamba koko baninga pona bolamu na yo koboya koyoka yango te continuer koyoka dari faut comme na posa ya kokende kovanda place bato batema kamba bien po oyokaka donc yango là je vais en profiter pour na biso ba chrétien eloko oyo mon Christo yebaki Yesu Masiya Bible lobi ayaki pona koluka ba oyo babungaki nzela afin que a récupérer bango po ala kisa bango nzela ya solo po ete batamona kata nzela babunga te donc na vie chrétienne to yaka pona abenda biso po to yekola bizaleli malamu to bongola nde mitema nakata mitema biso makambo malamu nde ezala kuna so nda motema kanza malamu evandi obanda kosepela koyoka ka mateya ya malamu po nzela na yo pe ezala malamu soki omilongoli na nzela ya koyoka makambo malamu c'est fini okoti na nzela ya koyoka ka makambo ya mabe wana mona okobuka mbe kwa leta bana ko finga maboti na yo bana ko manquer batu partout ce qu'on ngo leta ko récupérer yo okoti bolondo poni parce que o longwe na nzela ya malamu et pas mate ya malamu ezalaka bato mingi ba meka magie balanda lo yenge ye bato lo yenge bakufa bazana ba prison bazo bakuya ndenge na ndenge yango no moni nzamba lobi na ngai komeka no kotika koyoka ka makambo ya malamu te donc mate ya malamu yoka ka yango tango nyonso eza pona bolamu na yo abakisa lobi soki ozalaka témoin ya lokuta likambo esalamaki yo omona kinda nazalaki na faute meta batuni yo mutu alaki na faute opesi ye raison mutu ya raison opesi ye faute alobi na bana yo tika po témoin lokuta abebisaka makambo na tango ya kosamba donc okepo obebisa or batuso abebisaka bamitiaka na se ya mulongo ya zabulo shetani puisque Bible lobi mobebisi komo na ye zabulo shetani alors yo mutu kobebisa automatiquement ozali élément ya Satan le diable et vous allez sengote pour ces éléments ya Satan le diable ndako kasi ndako ebebiti na kata compagnie ebebiti na kata société ebebiti na classe ebebi na école ebébi partout ozala okobebisa po ozali na sima ya zabolo les grands mobebisi les destructeurs ndenge ba français babengaka ye yango moni makambo na komeka kutu te parce que bato ya mobulu basepelaka na makambo ya mabe omoteli timikola mboka na biso mokonzi ya mboka azosala nyonso par tous les moyens construire le gouvernement police nationale congolaise de façon que kombo ya kuluna elimwa pona seko na mboka na biso parce que bana ya kuluna balelisi ba famille mingi baza kolekisa leta tango nyonso ya nini bana mabe parce que baponi nzela ya makambo ya mabe alors yo kosepelaka na makambo ya mabe te makambo mabe ekorate yo te un jour ekorécupérer yo kaka kima molongo ya batu ya makambo ya mabe luka okota na lignée ya batu oyo basalaka makambo ya malamu nazopesa toli na kombo na Yesu Masiya mboka na biso na étape otokomi ezali étape ya koreconstruire yango parce que mokonzi mboka lingete na ba 2030 tous la pays émergent c'est-à-dire mboka na biso ebimisa pe mitu ebimisa pe mutu nango plutôt lokola pe ba France wana bomona pe ba Afrique du Sud ba Brésil ba nini
parce que makampe ko lula mboka bato pe eleki trop bala biso moto bosser awa poto ke ne musika alors poto bosser mboka ebonga eza kosenga ke bato bazala malamu et non bato makamabe bazala ebele on moni belobi ke nzamba za kotinda biso te nzamba malamu po ba juste bato malamu ba se multiplier pour ba méchant ba diminuer soki na mboka na biso bato mabe bazala ki 100 et que batikali 15 kasi mboka ebongiti po ba o wana bakosala nyonso les 15 wana pe batiola donc kotika te koyoka makambo malamu pe longwa na molongo ba témoin ya lokuta zala témoin ya solo na likolo nzambe bana kobatela yo afin que monguna asala yo mabete tete nkolo ngai apambola yo so lo kanaki okende kotatola kosala ba témoin ya lokuta tikara yo po déjà nzambe asala obeli yo so kanaki lelo na koyokela mutu te lelo pena do mutu apekisa ngate lelo na kosanzela ba moto ba sentir moto lelo ba koyoka pe ngana deux fois te yo no ngape na fandi ni to lelo ba koyoka ngai tika kuza nzambe asia lobi to bonda Seigneur merci mingi pour un message oyo nasi na komisi na ngai yango na ndela ya Direct TV la tranche oyo séjour est au Seigneur traite miracle na nzela mulimo santo et accompagner message oyo afin que ndeko nyonso auti koyoka yango o nzambe na ngai atia yango na misala mpona lokumu mpe nkemo na yo afin que bato mabe basila bato malamu bakoma ebele mpo mboka etongama mboka ekenda mosika batémoin lokuta basila batémoin po balobaka bosolo bosembo bazala ebele mpo ete mboka ekenda se liboso na kombo na Yesu Masiya papa natiki ndeko na ngai soki lobi nzambe mokolo yaki mapasi mpona ye bilelo kozanga soki nini nango nayebi te nzambe na ngai antuka sepelisa ye pambola ye lelo awa aza na mosala pambola mosala na ye awa aza na classe pambola classe na ye pambola nyonso ya ye nkolo na ngai mpo ete akumisa yo atatola yo na kombo na Yesu Masiya soki alembaki nzoto abini na kosala su mosala te na kotanga su te mpona likimo songolo mpakala nzambe na ngai pesa ye courage yo ndi moto opesaka courage afin ke azo reprendre makambo nyonso mpo zabo ezokosa ye na nzela découragement euta epano te nzambe na ngai euta epa ya satan na peso matondo mpona yebi ete lelo oyo orestaure bavie ebele na nzela mateya oyo na kombo na Yesu Masiya nasundoli honorable Zakari Babaswe mokonzi ya TV patron na ngai na chaîne mpona boko na yo nkolo na ngai pambola ye na libota na ye pambola mpe chaîne oyo emata se komata tiso nango okotisa yango na satellite afin ke tranche oyo ekende koyoka na partout na mokili mobima mpona lokumu mpe nkemo na yo na nkombo na Yesu Masiya bajene ozo bapambola moto akokota awa na esprit ya kobebisa oyo babengi kolokente eza semence nzambe erate ye te mpo ete ya ye afin ke mbala nsima aya so na esprit ya kobebisa te na nkombo na Yesu Kristo amen bampate na ngai nzambe apambola bino et surtout mingi nzambe apambola équipe technique Josué Osomba na caméra pe na montage ingénieur Kovo Mamona Kovo Kapita Wenze Kovo Kapita de Direct TV ingénieur Benjamin Ndiama moto na longolation moto na kelelo pe Lievin Wanja assistant ya ingénieur Benjamin Ndiama na kelelo nzamba pambola Mike Luzoladio sans oublier na sécurité Keba Bapomba ya Direct TV bazali entre autres maître champion Batista na maître Jimmy Lumu Betrande on basimbi sécurité pour beaucoup na kimia ou m'appelle na kimia mbeba esala ma d'activité parce que ezali chaîne nzambe atalo boko na ye so yesu azongi te to mani lobi bayo yawe esa biso buya toko ya sengi na te esa biso makasi toko ya na milimo ya kabolote oye motema mabe ya kusakola biso bunga kanzela Omba batela na motema na yo mibeko ya Moïse olinga te ozwa banzambe mosusu liboso ya yawe epai mokili ebanda mpe kosuka biso toyebi te epai mokili ebanda mpe kosuka biso mitunaka ye